Ingeta, 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 la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo. Yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, yakosala pasi mingi na motema, nde yakosala pasi mingi na motema, na ndenge moko yakosakana. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki ya koloba ezali tokoya, soki ya pasi pe mawa ezali tokoya, soki ya koindisa ya kobebisa ezali tokoya. Toyaka toujours soki toyebi ke ba matière ezali, ba dossier ezali, ba circonstance ezali, ya somo ezali, yango bomonaka biso toujours et encore na lombangu to yaka. Lelo toye na affaire ya pasteur évêque Mukuna. Na bandi ebela batu toyebi le pasteur évêque Mukuna, ebela batu basepelaka na ndenge asambelaka, ndenge asalelaka nzambe, ndenge pe amikotisaka na mozindo ya makasi po na oyo etali makambo ya nzambe. Lelo bandeko nanga toye na dossier moko ezosala pasi, dossier moko moi personnellement kande na yebisaka bino eza na ba makambo mosusu oyo na lobaka, eza na ba makambo mosusu oyo na lobaka te. Eza mwa bongo na système moko ya bongo bongo. La famille avant na ya kokota na mozindo ya dossier ya situation pe ya likambo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye na dossier bandeko nanga, dossier ya le pasteur to évêque Pascal Mukuna bandeko nanga. Qu'est-ce qui se passe? Makambo ezali, dossier ezali, ya koinda pe ezali, ya kobeba ezali. Kande na bete la rabino lisolo ke na Congo na biso c'est comme si considération na oyo etali basala nzambe ezalaka te. Na Congo na biso batu bazalaka toujours na tendance ya koyaka koloba mabe pona basala nzambe, batu bazalaka toujours na tendance ya koyaka kosalela ba chantage na basala nzambe. Yango bomona ta na ba pays mosusu la plupart surtout des gens ba respectaka basala nzambe na mboka na biso te. Pourquoi je dis ça? Po biso moko ba congolais to lingaka penza ko respecter basala nzambe ya mboka na biso. To respectaka bango te. Chiko bato ya libanda bakotikala jamais koya ko respecter basali ya nzambe ya mboka na biso te. Ezo sala ka pasi. Biso ba congolais c'est comme si YouTube oyo ba fongolela biso kaka pona koyaka kolobaka mabe sur baninga. Ce sont des cas rares. Boya komona ke il y a de ces congolais oyo bazo yaka pe kotombola baninga. La plupart, surtout la majorité de personnes, bazaka kana intention moko ya mabe.
ba intention moko kaka ya kolinga koya kosalelaka kaka basala nzambe ba chantage ezala ba star en mboka na biso ba chantage. Donc omonaka makambo moko ya mabe. Tomonaki a biso nyonso après kaka kokufa ya Blaise oya utaki kokufa. Tomonaki présence ya pasteur Mukuna na matanga nanu le jour bazo sala veillée mortuaire ya Blaise. Tomonaki descente ya pasteur Mukuna. Ebele ya batu deja balobaki ya makasi pasteur Mukuna okendo sala kuna nini batu ba oyemba miziki ya mokili musala nzambe azokendaka kuna seke baza batu ya babiloko moko. Bon, tout ça là qui sembla neti moi personnellement j'avais fait semblant po na yebi ke congolais musala na ye ezalaka koloba. Après kokunda ndeko na biso Blaise que son âme repose en paix, toyaki kovanda bandeko nanga toya komona kaka papa chéri Salvatore Jiben Piana asalaki descente akendaki na bureau kokutana na pasteur to évêque Pascal Mukuna. Tango akendaki kuna selon ba information o ba pesaki biso eza que akendaki kuna akutana na évêque Mukuna pour que asambela pona ye. Papa chéri alobi batu baza kufa pene pene na ye makasi azana besoin ya lo sambo azana besoin ya prière. C'est ainsi que ye na prière nyonso amonaki kaka mutu oya koki kosunganga ezanani pasteur Mukuna. C'est ainsi que amipesaki peine wana ya kokende epai ya pasteur Mukuna. Tango pe aye kokende epai ya pasteur Mukuna bandeko nanga nde place ya koinda ye koinda nde place ya kobeba eye kobeba. Tomoni batu ebele ba ye kofinga awa pasteur Mukuna aza pasteur alokuta boye est-ce que ye pasteur akoki koyamba Jiben Piana bon na oyeba te congolais tolingaka vraiment nini yango Jiben Piana azalaka satana na tuna bino nanu azalaka satana. Au-delà de ça sikoyo basala nzambe musala na bango eza nini kokende koluka ba brebi o deja bayebi nzambe wane eza mission o nzambe apesa biso na se ya moi awa te. Nzambe apesa biso mission boyo kanga bien. Nzambe apesa biso mission ya kokende koluka ba brebi o babunga nzela yango mission o nzambe apesaka biso. Donc tango zobotaka mwana na yo deja tia na mutu ke no mwana nanga oyo ifona kotisa ye na makambo ya nzambe po mission na ye na se ya moi ekozala ke no akende kozwa ba brebi o basi babunga nzela amema bango epai ya nzambe parce que brebi oyo atikala kobunga nzela te ayebi deja nzela ya nzambe ayebi ke église bakendaka basalaka prière songolo pakata. Mais mutu oyo to brebi oyo ayebi nzela ya nzambe te ayebi prière izalaka wapi ayebi te basambelaka ndenge nini yango nde ba brebi o nzambe astinda biso ba oyo asalela grâce toyeba ye. Donc c'est de la même façon avec l'évêque Mukuna. Évêque Mukuna ndenge bomoni ye bongo azawana soki brebi aza ya kobunga brebi wana akomi kolela kombo ya tata azana mwa libulu moko songolo pakata akomi kolela kombo ya tata oza wapi ye ayoki mongongo normalement il faut akende kobimisa ye na libulu wana eza bongo bolingaki évêque Mukuna abenga na Jiben Piana la famille. Mais bino ba congolais mosusu avant koyaka kosala ba critique na bino avant ya kolingaka koyaka kofinga ka batu s'il vous plaît bozalaka na manière bozalaka na sens ya ko réfléchir parce que babilo mosusu mosusu ezokitisaka bino yango mona baolobake il y a de ces personnes babengaka biso balobi en tout cas bino botanga il y a de ces personnes bazoya na ba réseaux sociaux oyo otala penza mutu vide eloko na mutu ezate eloko penza na mutu ezate raisonnement ya batu mosusu eza na niveau moko donc eza na bassesse moko boye bokotikala kondima te. Mais quand même bo réfléchiraka bozalaka batu babiloko mosusu eza na besoin te que non biso to ya kopesa bino ba explication mais bino moko bovandika otangi bible oyebi bible lobi nini okomi ko pratiquer na makambo bible ezoyebisa yo bokoki kozalaka te ke no ovandika boye tomonaki pasteur Mukuna wana aza ya nzambe te botika ba makambo wana yango bino bato ya mokili oyo
bokomi kozangisa bato kimia yango bomoni bapaster mosusu mpona korépondre bino bokomi kosalela bino jeton na bamateya na bango parceke bozolekisaka bazalaka boye te toza banani mpo toya kojuge jibe mpiana yango aboma nani. Je sais que boakizaka toujours que non, jibe mpiana ye mutu ozolekisaka bato ye mutu aliaka eske bozalaka donc soki yo kokanga lelo jibe mpiana ndoki yo mpe oza ndoki bino nyonso bolokaka bopumbwaka nzela moko parce que soki yo oza ndoki te okoyebaki ndoki ya jibe mpiana na ndenge nini toza na comportement moko biso bacongolais yango bomona lelo bandeko na biso oyo baza na bapays ya anglophone. Je suis sûr et certaine que vous remarquez que titre cannabis est commis na anglais. Eza te ke biso nde tozotia yango te, eza YouTube. Donc YouTube a commis ye moko ko sala translate. A commis ko sala translate ye moko pour que permettre batu nyonso na ba pays bozali na ba langue o bolobaka kuna boyoka. Imaginez na ba pays mosusu ba makambo o bolobaka. Na batu o baza na ba pays anglophone baza na ba pays mosusu o ba langue mosusu baza obligé kolanda ba pays mosusu balandaka ba information na biso yengo momona batu mosusu bakomi koyinaka ba star mboka na biso to pesaka respect na ba star mboka na biso soki biso to kopesaka bango respect te. Laisse-moi vous dire la vérité, la famille bato alibanda bakotikala koya kopesa ba star ya mboka na biso respect te. Soki biso tokozalaka bato moko ya kolobelaka bango mabe bato alibanda bakotikala kopesa bango respecte boye kosalela Pasteur Marcelo ba chantage. Pasteur Marcelo abomi mama blanche, Pasteur Marcelo amataki kitaki, Pasteur Marcelo asalaki boye dango bando boma mama blanche bozalaki la famille à part YouTube tozana ba vie mosusu tosalaka. C'est vrai, YouTube otokoti, oza na besoin de popularité, oza na besoin de view, mais yeba kake non, vanité de vanité, nano to banda na vanité, tout est vanité. Na se ya moi oyo, eza na eloko moko te oyo kotikala libela. Na se ya moi nyonso botia yango na mutu na bino, ekoleka. Et puis ndenge toza boy, toza mutu na ba compte à rendre pa ya nzambe. Epai penza ya nzambe yango nga na sepela na ndeko moko alobi nga naza na temps wana te na fongola chaîne nanga pona koya kobandaka kofingaka batu na komwa mutu kingandi naza na temps wana te pour que lelo to lobi nakende kopesa ba compte à rendre epai ya nzambe keno nga na bando finga mutu kingandi po mutu kingandi ayebisaki nga boy naza na temps wana te. Oui, la personne avait raison. Neti nga ndenge naza boy o naza na mutu soki nani aye kofuta nga mbongo fingela nga mutu kingandi eobanda ndeni ekobanda penza ndenge nini nga na kende kofingela yo lelo to lobi na kufa mutu okende na moto eza nani nga mutu na banda ofingela yo batu pardon badi yango ekamusaka ngai elobi ata ndeko na ngai mosusu ya mwasi Ursula lobi na batu o balandaka bango alobi mama Étoile omona kaka soki bazosala émission kuna ya mafinga tala batu ndenge bazokota ba live tala ba commentaire mosusu ozomituna bato oyo baza normal to baza normal te bango nde bankourageaka mpe buzoba parce que nga ndenge naza boye nakota live ya mutu songolo pakata azofinga mutu kingani naza na temps wana te nga na kolinga kokota live na place o na yebike bazoloba biloko ya malonga biloko oyo ekoconstruire ngai pa biloko oyo ekodia kodétruire mémoire nanga cerveau nanga naza na besoin ya évolution épanouissement siko soki na kovandela keno mutu kingandi aye kofinga nga pe ye wana songolo pakata tala kutu na bacommentaire bozosala soni biso bacongolais tokomi kolekisa pasteur to évêque mukuna aza libre ya kosambela pona mutu nyonso na mokili ata banganga oyo toyokaka keno nganga songolo pakata il est libre ya kosambelaka pona batu wana parce que musala na ye etindi ye keno akende kosambela pona batu musala na ye etikala kotinda ye te keno ye wana abanda kopona nani akosambela nani akosambela te musala na ye etindi ye bongo te
alors botika basala nzambe basala musala nzambe na mutema na bango nyonso mobimba. Yango lelo bokomi kokotisa bato na bamakambo mosusu oyo babandaki ata koplanifie kosala te. Po kaka biso bakongole tellement tolingaka koloba, biso bakongole toza kaka bato moko ya komilinga. Bato moko baza kaka no yebaka te mosusu koma kodefinir biso bakongole. Ezo salaka pasi pe mawa. Biso bakongole tozalaka na mitema, s'il vous plaît. Babilo mosusu olebo encourager JB Mpiana. JB Mpiana penza osali bien. Biso pe to soutenir yo na ba prière. Mais bino bokomi ko finga mutu place JB Mpiana akendaki ko sambela. Ka bino bo finga ka batu awa ke nini ba pasteur ya mboka na biso bango kutu na bato ba théâtre bazaka batu moko bango kutu basali boye bango kutu ba mataki boye bango kutu bakitaki boye ka bino bofingaka sko lelo oyo boye koyoka keno ndenge za boye JB Mpiana na batu nyonso aponi na ye akende kaka na chez pasteur to évêque mukuna miteme komi ko swa bino botika bongo eza bien te. Nous sommes censés ya kovanda ka mosusu to ya ko défendre basala nzambe ya mboka na biso. Bande konanga soki biso to ko défendre bango te. Bato alibanda kande na uti ko yebisa bino bakutikala ko défendre ka bango te. Donc eza plenza obligation na biso ya ko défendre ka basala nzambe. Bazala na masumu te etali biso te. Soki bazana mabe na bango oye konzaka bango yangani na kati. Eza mabe oye etali bango moko na nzambe. Nga naza nani pona ya ko juger mutu. Naza penza nani pona ya ko juger mutu. Yango na ye ko profiter ko pesa mwa conseil na balandi nyonso o balandaka mama Étoiline. Conseil na nga ya lelo na lingi penza na pesa ngo mingi epa ya ba papa. Parce que lelo to mona la plupart de cas to yebike to mona ka toujours et encore que non soki libala ikufi ba mona kaka mwasi nde abomi libala mwasi nde amataki nde akitaki na ye ko pesa pe conseil pa ba papa soki ozana mwasi na yo na ndako yebaka pe ndenge nini na ko apprécier ka mwasi nyonso alingaka toujours mobali oyo azo apprécier ye kozala mobali te ke ozana ingratitude moko boye ya mabe. Toyebi ke vie eza nango facile te. Soki yo nzamba salaka yo grâce ozwaka mbongo ya malonga. Mobali na yo musala oya salaka mobali mwasi na yo plutôt azwaka mbongo ya malonga te yeba ko apprécier ye. Ko apprécier ka mutu epesaka courage ya mutu akosala lisusu ya malonga. Mais soki ko apprécier mutu te c'est comme si ozo décourager na moi ba sacrifice ba effort nyonso ozo sala komi mona ka keno malamu na kata nanga malamu na tika nanga eza bongo. Alors yo papa ozo landaka mama Étoiline Ines TV yebaka ndenge ni na ko ya ko apprécier ka mwasi ata soki mwasi na ya sala kate na ndako mwasi na yo plutôt asala kate azalaka na ndako mais ko kengela ka bana ko lambela kayo asukolola kayo bilamba repasela kayo bilamba abongisaka ndako ezalaka facile te. Botu na mibali oyo basala kaka peut-être un mois sala kate mwasi na indi azo sala mobali atikali na bana asungaka mwasi na ye na kolamba mosusu abongisaka ndako omona mobali akomi ye moko koloba mama osufrikaka nde boye na yebaka te. Eza na bapapa mosusu oyo toyoka ba prédication aye ko apprécier penza mwasi na prédication. Siko yo papa ozali wana soki mwasi na ya sala kate eza na bapapa mosusu o balingaka basi na bango basala bakendaka pe musala balukaka pe mbongo. Eza na ba meilleure façon ya kolobelaka mwasi kozala muto bakanda teke non telanga ndenge nazo souffrir pona kozwa mbongo na futa ndako boye oza na besoin ko rappeler mwasi na yo bongo te. Toyebi ke vie ya lelo eza vie oyo mwasi ozoluka mobali pe ozoluka parce que tout peut arriver. Okodi ko sala ke mobali balongoli ye na musala soki yo mwasi ozosala okoya ko couvrir ba besoin ebele. Soki pe ye ko sala keno bino nyonso bo sala bo mona pe ba projet na bino olie kendaka malembe ba projet na bino ekobanda ko kendaka mbangu. Eza ba avantage ya mwasi na mobali bino nyonso bo sala. Alors soki ozalaka na posa keno naza na besoin pe mwasi nanga abanaka ko sala solola na mwasi ba sololaka na ye mwasi bagangelaka ye te keno obano gangela ye aza mwana na yo te. Solola na mwasi na yo vandisa mwasi ke mama ndenge za boyo muni ndenge nini nga moko bien sûr na osala makambo na nga ezo couvrir ka ndako
mais soki yo koya pe koepole ngai tala ka soki okomi kosala tala projet oyo toza nango peut-être a voyage tolingi to voyager tokende place moko songolo pakata mais soki yo pe okobanda osala omona te ke non voyage na biso wana ekosimba mbangu ekosunga epuis ntango mwasi na yo mpe akomi kosala okomi mpe koencourage ye kozala te ke no mwasi azosala bino nyonso bokei mosala bozongi bino nyonso soki 18h yo ovandi na yo okomi kotala televizion mwasi na yo asokipaka na badevoir ya bana alambaka abongisaka ndako te yaka mpe oyepole mwasi mosusu oke mama yo tikalaka na cuisine nga badevoir ya bana na kosalela bango baprepare bauniforme na bango mpo na lobi batia balunch box na bango oyo biloko bakolia lobi na ekole donc tout yo mpe obongisi omona pe ke non mwasi na yo akose sentir pe epole mais soki kozalaka mobali moko neti bamibali na biso ebele bamibali ebele na Congo surtout ya bacongolais bazalaka ka na bacomportement wana ya dictature non ma femme doit faire ceci ya azongi ka na mosala ake avandi na ya komi kotala télévision et puis likolo nango ozozela baya koservir yo biloko bavandaka boye te yango okoencourage mwasi na yo te keno akende oluka mosala basi ebele yango mona baboyaka na bango kokende osala atiki yo moko kende obundana nango yo moko nde okoyeba bosungaka basi mwasi basungaka ye ata na mwa biloko ya mike sunga mwasi na yo posa ntango ozosunga ye ozoencourage ye mais soki kozalaka mobali moko boye yo eza kaka dictature yo eza kaka boye yo eza kaka emataki yo eza kaka ekitaki mwasi na yo okosunga ye te akokende mpe koluka mosala mosusu te akoprefere na ye avandaka eza mwa bongo je suis sûre et certaine que toze comprendre hein bamama bino mpe de votre côté bosungaka mibali na bino ozalaka mwasi te keno yo ezaka pongi eza na basi mosusu bamesana na bango ka kolala azosala te bato mosusu lelo bakomi koluka tama misala moko online azotravaillaka na ligne bamosusu bakomi kosala babusiness na bango bazotekaka na ligne donc omona ke bato ebele bazosepanouir malembe yo ovandeli kaka kolia kolala na kotalaka televizion ntango mpe mobali azoya ozotinda mobali akende kose servir oza mwasi ya ndenge nini bino mpe botika kolekisaka